il a été accueilli en héros à Kisantu. Lui, c'est Rémy Mpunga, président fédéral de la Ligue de jeunes de l'UDPS Fédération du Congo Central 3. Après plus de 6 mois d'absence de Madimba, appelé à Matadi pour assumer les fonctions de conseiller du ministre provincial des hydrocarbures, son Excellence Patrick Yala, Rémy Mpunga a signé sa présence à Madimba par une matinée politique organisée le samedi 29 mai 2021 à Kisantu à l'attention de la jeunesse du parti venue en grand nombre l'écouter. Tradition africaine oblige, il a été introduit par Timundele Sonene, vice-président de la fédération de l'UDPS Congo Central 3. Chers combattants et membres de la Ligue des jeunes, je me réjouis lorsque je me rends compte que le pays peut encore espérer quelque chose par le fait que vous êtes là, parce que la jeunesse est l'espoir de demain. La jeunesse est ce groupe de personnes qui remplacent ceux qui assument aujourd'hui des responsabilités pour pouvoir pérenniser la République afin que cette République ne meure pas. Je vous remercie sincèrement et par rapport à cette activité, je tiens aussi à remercier le président de la Ligue des jeunes ici présent qui a pu abandonner ses multiples occupations à Matadi où il travaille avec son Excellence Yala aux hydrocarbures pour pouvoir venir non seulement se rendre compte de la situation de la Ligue des jeunes dans la fédération où la responsabilité lui a été confiée, mais aussi fortifier ce brebis-là que lui a laissé afin qu'elle ne devienne pas de brebis galaises. Le digne fils du Madimba a axé son adresse autour des points relatifs à l'actualité politique et générale du pays en revenant entre autres sur l'état de siège décrété par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, sans oublier l'éruption volcanique qui a frappé Goma, laquelle éruption a causé des soucis à tout Congolais épris de justice et amoureux de son pays. Il a profité de sa présence à Kisantu pour sensibiliser les jeunes à œuvrer pour la réussite du mandat du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. ezali mpona kolakisa ke eza message mobimba accoutrement nanga eza message mpona koyebisa biso mayema azali koleka na mboka na biso esengeli biso bajeune toyeba kofungola miso biso bajeune toyeba kozwa badisposition utile mpona réussite ya politique ya mboka na biso mpona bonne marche ya makambo na kati ya mboka na biso Congo RDC. UDPS viva! Viva! Pourquoi nalati boye? Elingi kolakisa ete kozama mokano moko oyo chef de l'État awuti kozwa. Azui yango na lolenge na ete. Lolenge tokoki koyoka yango bato na balabala badongolo miso bandoki ya mboka oyo bazali kolobela yango toko transformer acte oyo chef de l'État azui pona état de siège na est ya mboka na biso. Chef de l'État a imaginé yango te. Biso nyonso tozali kofonctionner na se ya mibeko ya mboka. Mibeko ya mboka ezali na buku oyo ezali bien élaboré, bien établi. Yango nezali kopesa ndingisa lolenge mboka esengeli etambola. UDPS viva! Viva! Nalingi tolanda makambo malamu po ezali débat oyo ezali à jour maintenant là. Chef de l'État akoti na kati ya constitution oyo ezali kopesa biso nyonso orientation lolenge makambo esengeli etambola.
alobi esengeli bitumba ya esto esila bitumba na ebanda kala na kozwa ntango ya kopesa detail nango te origine nango pe te kasi esengeli toyeba ete ezali bitumba oyo bato ebele mpe monde entier ezali na nsima na yango bapays africain ezali na nsima ya bitumba oyo bakongolais bazalaki kokufa na ntongo okozwa information biso bato tolandelaka yango ala lupe elongo na bino okozwa information na ntongo bazwi mama moko boye na mwasi mama moko boye na bana badiole mpe nsima na yango bazwi babomi bango bakoya bakoputa mobali ake kosala bilanga bakozwa bakati ye moto na zamba batikali kobwaka nzoto bakokota na kati ya village kozwa village wana nyonso tu kotumba yango basabotage ya lolenge na lolenge esalemi motema makasi oyo bandeko oyo bazalaki na yango mpona kosabote vie humaine ya peuple congolais oyo ngai na yo toyebi ete la vie d'une personne est sacrée mais kasi bato mosusu bazozwa audacité wana ya koya kosakana na vie ya peuple congolais na yango tango bandeko oyo biso toye koremplace Hippolyte Kanambe tango ye azalaki kodirige ayebaki kosalama esengelaki asala oyo ngai na yo tozoyeba malamu mpe tomonaki combien baka ya badese ezalaki multiplier kuna na est sabotage ya ndenge na ndenge kasi ntango mwana mboka ya solo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye kovanda na ngwende ya bokonzi oyo tobundeli yango pendant 37 ans idepesa viva nalingi naloba ke tobundeli yango pendant 37 ans mpona korekipere kiti oyo ezonga na maboko to eya na maboko ya UDPS mokonzi ya mboka Faci Beton aye abandi na ngwende oyo tomonaki bademarshe nyonso mpe tozali komona lolenge tozokoba na bango. Pendant son speech devant un parterre des combattants de l'UDPS et quelques nouveaux adhérents, le président de la Ligue des jeunes de la Lukaya a rappelé les missions dévolues à la Ligue des jeunes de l'UDPS par les statuts du parti présidentiel. Mission, il y a Ligue des jeunes de la UDPS, ils allaient détailler. Premièrement, Esengeli koyeba kokende na recrutement. Koyeba ko recruter, c'est la première mission que nous avons tous. Après le recrutement, il y a la formation ou l'encadrement. Ezali mission otozana yango. Mais quand la effectif otozali na yango lelo. Étant parti au jeunesse, il y a parti au pouvoir. Et ils ont fait sa image de Adamoke. UDPS viva! Viva! Ils ont fait sa image, il y a jeunesse, il y a parti au pouvoir arrêté. UDPS tozelaka polo te. UDPS tozelaka 1000 francs te. Au transport, tozelaka na biso ngoti. UDPS tozelaka sucré te maïté. Tokite komondela nga po pesinga mai. Moi na yebi so la vérité ya mabe oyo tozala pour la partie, to pour la mauvaise gestion ya mboka ekozala te. 1000 francs na yo kokanganga na kingo, tozala kwa ndobo. So ina yebi so vérité. Na obanda so souvenir kati na nga ke apesa nga 1000 francs. Afutela nga transport yango to pesela ngo a santé. C'est pourquoi comme on a pendant 37 ans, UDPS est bundi, tout ce qu'on a pouvoir faire, mais on a à partir de masse. À chaque fois où il y a activité, on a public n'a rien au sakanate. Tu payes ça 1000 francs, tu payes ça 5000 t. Ndenge to mona kango, to ndenge to salaire comme on a yango, ça va pouvoir nous. UDPS tout ça là yango. Pourquoi? C'est la bonne communication. C'est la prise de conscience.
et beaucoup plus responsabilité oyo Ligue des jeunes eza nango pona koyeba komettre yango en pratique. UDPS viva musala toza nango na nga na bino ezali ya kokita na terrain kokende kosala évangile selon UDPS. UDPS viva pas une parcelle sans un membre de l'UDPS. Solidarité oblige, le maître des séants, le conseiller Rémi Punga, a accordé la parole à son collègue des cataractes, Héritier Boutouli, président fédéral de la Ligue des jeunes Fédération du Congo central 2. Celui-ci s'est appesanti sur l'amour qui doit exister entre combattants de l'UDPS, lequel amour doit passer par le service total et inconditionnel au parti. Il n'a pas oublié d'indexer le problème du chômage dont se plaignent les jeunes de l'UDPS. Biso tukoza awa moko soki likambo ezwi ye ono ya unité balobi union tosangana pour la démocratie tosala en sorte que démocratie ekota état de droit et le progrès social ono ya unité moko na biso soki azwi problème quel que soit problème yango yo kolukela moto likambo te mais moto nde alukela o likambo okomona biso UDPS tokokota yango eza boye te wana eza baavantage oyo jeune ya UDPS aza nango quel que soit place ozala na cellule ozala na fédération ozala na section soki ozwi likambo yeba ke UDPS mobimba nde ekokota yango mais mpona bato bakota yango mpona UDPS ekota yango esengeli yo mpe osala eloko moko eloko yango eza kokoma membre effectif eza boye te ya mibale toyebi biso tu toza na position ya kozela mosala oui parce que bango basalaki biso mpe esengeli tosala PPRD basalaki ezalaka bongo ntango parti ezwi pouvoir bamembre ya parti bakendaka moko seulement bokokende bino nyonso tu te moto na moto wana ntango ne mais boza sûr ke bokokende ntango offre eyaka batalaka na section na fédération na baselile bake na méritocratie section nini ezosala mosala kitoko selile nini ezosala mosala kitoko azoorganize baréunion azoorganize baformation azoorganize baactivité babengi président Kingani tindela biso 5 non bakaka na méritocratie batali ke combattant na ya ka réunion combattant wana acontribuaka combattant wana asala parce que kozala membre ya UDPS ezaka kosomba carte te kosomba fiche d'adhésion te mais kozala lisusu membre ya UDPS statut elobi eza moto oyo acontribuaka bacontribution na ye eza moto aparticipaka na baréunion eza moto aparticipaka na baactivité ya parti UDPS viva eke moto ya bongo moto akotaki na parti asali 3 mois aparticipaka na réunion te aparticipaka na acontribuaka te asalaka eloko moko te na parti bakoki voir même kolokola ye UDPS viva. Le message du conseiller Rémi Punga a été bien accueilli par l'assistance. Au sortir de cette matinée politique organisée par le président fédéral Rémi Punga, Dieu merci, un des combattants virulents de l'UDPS et porte-parole de la Ligue des jeunes de Madimba, a dit merci à Rémi Punga pour ces messages d'encouragement qu'il a adressés aux jeunes. Présence, il y a président Rémi Awa, il a un signal fort, il y a un message positif. Les gens ont vraiment avec beaucoup d'envie parce que après cette orientation, il y a ma classe, après cette grande ligne, comment est-ce que mon cannabis est évolué et tout ce pays sous après surtout il y a ma phare de Senabiso, il y a des cannabis est dengue bazo de la est kuna en tout cas à lobby na limemia nyonso il faut toyeba na organiser ba marche pour soutenir bango et à partager les choses mawana ye na bandeko oyo bazali ba victime il y a nini il y a tremblement de terre na est kuna donc yango moni présence na ye awa pour aya na construire biso pour mbala sima to ba sous na kokoba na ba initiative malamu. Ceux-ci promettent de redoubler d'ardeur pour maintenir et amplifier la présence de l'UDPS à Madimba. Oui,
musala wana eza vraiment important. Musala wana eza vraiment important parce que na horizon 2023 toza la slogan moko tozolo bakeno UDPS majoritaire au parlement. Donc eza vraiment nécessaire. Donc ndenge awuti na kolobaka kaboye directement ko bimana biso awa to bandi sensibilisation par rapport à instruction oyo awuti na kopesa na biso. Après cette matinée politique de grande envergure, les conseillers de son Excellence Patrick Yala a repris la route de Matadi où l'attendent de ses nombreuses occupations, fier d'avoir servi son parti l'UDPS et sa fédération, le Congo Central 2.